Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Villa Nova ici na musique. Ala na ndenge ne mo basa ila biso. Anda tuna bongo na sens nini. Po bat bano komat. Lisu tona posa tona lisu na biso. Na tuna gwa pilei. Desa ke le za na yepe wana. Donc tu as longé déjà, à prétendre yo déjà ko non ngana longa te. Na longa siko no ndeni po. Ye non mutata producteur na ngai. À part wana moi suis villageois. Dans Villa Nova do salama. Ça va parmi ba pion ya Villa Nova auto lingaka prêtre na nenga solo. Donc mamona elo esa ngana longa te po. Na longa pona komona combien de mouvements. Pona na kokesa nga déjà. Na suna Villa Nova. La so mene ke na longa c'est que na sali manka ya groupe moko. Ngana olinga manka te. C'est normal. Papa tikala papa. Vraiment na penanda za la raboy. Donc kuna na kendaka awa na zalaka. Donc voilà. Merci vraiment. Donc ngana beba na ba parents na ngate, na za na ba parents na nga bien, na longwa pété, na zali donc voilà. Est-ce que bike pesi ba palpitation, pesi ba makambo belé, ba misusu bazana na ba kombo pe ya mais par rapport à maître, ngoli yango ba commission ya ba misusu. Ngana ebité, ndeti na ebité. Ndeti de olobi na fili. Hormis petit fali. Bonne chance. Nto bana baluka kaka boy. Non. Masolo wana etikala depuis ba koko na biso wera na JB. Le roi de la forêt, na papa chéri nde basala makambo wana. Biso génération maestro yela biso déjà qu'il faut changer mentalité. Musicien faut avoir impolité, musicien faut respecter ba boti na yo, musicien faut avoir donc. Bilo wana biso to wana ngo déjà. En fait, na ko linga te na kende kuna donc faut pas. So mutaza poli, a combien poli pona yo lobela yo na. Pona ngai. Eza parmi ba signe ya mutako moko na suka. Yebaki te ke baro eno misa nzembo. Eko beta 10 000 vues na journée moko. 10 000 vues on na chaîne YouTube na nga moko efongami jeudi nzembo mi vendredi. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Donc, balobi batunion so obolandaka Exemple TV, balobi le chaîne oyo et puis Sabino ba exemple et belé biso tozaka toujours exemplaire na bino. Merci vraiment d'être vraiment branché pour bota la biso bolanda biso. Merci vraiment à Adjib Nasima ya caméra, Adjib Lili, merci Nayo et merci encore à Barezi Banza. Donc balobi cordon ya chaîne oyo, donc merci Nayo, merci à tout le monde qui me soutient. Donc merci Nanzambe pour apesi biso pe mapo tout le monde na lelo vi ba information to ekokutana na l'un des artistes balobi parmi les grands il est aussi grand. Donc il faut okutana to solo la naye bolukaki awa un exemple TV bolobaki bolo yambela biso ye lelo to ekoluka ye tokutana moi votre humble serviteur Orly balobi Orly Mobutu tonton Kane. Donc na ekokutana lelo na l'un des chanteurs ya munene o babengi na kombo ya Beckham. Donc babi mutozo bangisa mikolo a changer ba to ba makambo a changer ba code. Donc to solo la naye to yokaye. Donc l'homme de c'est le moment. Donc to solo la naye to yokaye soki adjo zala d'accord nanga ya formula machine poto solo la na Beckham. Bonsoir. Bonsoir Orly Mobutu. Prise bonne. Oui, ça va, par la grâce. Nzamba Sunga. Surtout Koutani Boy en bonne santé, la monnaie en bonne santé, on a pas mon toza. Donc ça va quoi. Merci d'abord pour Ndimi ko yamba biso penda na répétition. Non, de rien, on ensemble. Ouais. Obi ke non na respect na bino, na yamba bino, merci pour la répétition. Non, de rien. Prise santé ndengene. Ouais, santé ça va au moins besoin de dosage. Bah les chanceux tout ndi baza donc voilà, ça va. Bon, groupe les chanceux. Moi bien, les chanceux tout ça là. Donc voilà. Les chanceux veut dire donc ta chance. Ouais, bah ta chance. Parce que toi bah chanceux. Dans mambo tout ça là oyo, eza ba histoire oyo comment na bamboka na biso. Bat mambo tout ça là oyo bat baza opportunité wana na mboka na ndimité bazala 3. Na mononga na to bana oyo kana ba histoire que papa Wemba pesaka Redi ya Miss. La génération na biso pe boy ba pesa ngai. Donc na da chanceux en fait. Faut na la fière donc na la vraiment
nayebi te so nakoloba nini. Là nazongisela ba fanatique to ya la bonne musique, ba villageois na ba villageoise oyo bapesa yango opportunité wana ya koyoka ngai mpe kosala boye. Donc voilà. Mais bah pesi yo chance oyo ozwi eza opportunité makasi mais tozonga no mo moke na Villanova oza chanteur na kati ya Villanova. Villanova tomoni ke eza na studio travailler nano toza na studio boza na studio le boza na studio pone ngolo be maloko kanza ndinga na longwa Villanova te nga za villageois na na kata Villanova donc nde yango nezo etonenga lelo ndeti boye awa toye na répétition na yo moko on vous appelle président. Oui. Yo posa na place et obenga pe mutu président charge wana no yo moko ozo ononde. Non, c'est normal. Moni, ils ont le rôle à Villanova des équipes nationales. Ils ont groupe nanga ben un club. Ils ont le rôle d'être en bas Vita, en bas Renaissance, en bas Mazembe, en bas Imana. Villanova des équipes nationales. Donc oh nous sommes en bas beta on a baba club équipe nationale. La Villanova. Moni. Donc na evi karane na partage ngo malembe malgré na début ils a passé kokende awa mais le message n'a déjà pour le message dans la Villanova tu répété la dernière temps on a répété 2 fois la semaine monique pour 12 mois temps au pays maté mais si tu répété 2 fois qu'on a appelé 2 fois et ça lui 4 fois la semaine donc 3 jours en Etikali au travail si c'est il faut le capable comme on a 2 fois 4 fois donc voilà mais on a vu qu'avec le temps donc ça va aller qui est bien créativité koto voilà on en attend non nzamba pesa biso da grâce wana ya ko olobelo mo awa ke non équipe nationale quand on voit l'équipe nationale ba sélectionner ba joueurs autour baza grand ba sala na kati ya équipe nationale mais l'équipe nationale tout monde a beka mazaka ye moko non nazanga moko te moi Soleil Dimetre na moni beka mazaka ye moko donc par rapport ya batu nyonso basala bazara bon pe fuba ya rat non sélection na bongeza eza boy les équipes nationales mais ba joueur tout est babeta exemple na Mazembe babeta bazora bango ta équipe nationale oni eza que bako za peine attente ya équipe nationale mususu pe amanka ki coach moye kuta ya obete ezate ba ozoendeni omoni mais l'équipe nationale andule baza biso tout za ma fanto maestro donc voilà tomoni nomination pesami l'œil du maître il y a eu des gens aux alana bango ensemble mi pesa ba kombo bango moko mais yo opportunité pesami chance na ne pesami sala simil na yo disque na yo chance lui pesami que non ba bengio na kombo l'œil du maître et on attend yo moko yo kaki yango sala que on entend non c'est qui vraiment difficile quoi accepter dans nos projets wana et maestro ebisenga nga na kanisaka on dit za 12 des ba frère to décevoir prêtre tam ces apo nga pe ba longola nga yo moni et là qui vraiment difficile na ça ta ba 2 mois ya roboya likambo wana président ye simbate si ara otalisa ngai yango na yo mona siko ke non eza pona bolamu na ngai ndé na ko accepter ngo en tout cas donc voilà d'autre part yo mo nango te que non ko peso nomination ko peso na chance ça la disque eza loko la net car ba ocho mo à côté non eza pas à côté en fait rappelez ngai dernièrement na moni live mo boto sala na Villanova bon non sala na prêtre yemoko yazaki libanda après masawana mususu ya ko sa test ayembaki o azemba so shege Zulu bi asilisi maestro tuni lo mo tuni wapi azap alongwe déjà atuni alongwe déjà te waneza prêtre na ndenge ni mo basali la biso aba die za lo wa za bisiki Villanova ici na musique ala na ndenge ni mo basali la biso anda tuna bongo na sens nini po bat bano komat lisu tona posa tona lisu na biso nda tuna gwa pilei ndese ke le za na yepe wana donc tuni alongwe déjà a prétendre yo déjà ko longwa non ngala longwa te non longwa siko non ndeni po ye non mutata producteur na ngai à part wana moi suis villageois dans Villanova do salama so ba parmi ba pion ya Villanova auto lingaka prêtre na nenga solo donc na mona elo esa ngana longwa te po na longwa pona komona combien de mouvements po nana na kokesa nga déjà na suna Villanova la so même que na longwa c'est que na sali manka ya groupe moko so ngana olinga manka te moni auto lo batoko beta lisolo ke neza par rapport que non lelo Patrick Bekam atiki Villanova pona s'engager ce qu'on a ndako na tiki ndako papa pona kipenda kuna ngai non naza ndako na ngai yango na occupé on à 100% déjà na occupé en 100% oui occupé en 100% mo vana ndako no mo vana pe na ndako papa oui c'est normal et ça le rôle là tocha le rôle là na ko chande tinani tocha le rôle papa na bino da riche so tata président ana mbongo mo ebele atoza chez yo
Aux a droit à la pêche. Donc c'est normal. Papa tika la papa. Vraiment na penanda za la raboué. Donc kuna na kendaka awa zalaka. Donc voilà. Merci vraiment. Donc na bébé na ba parents na te, na ba parents na bien, na longwa pété, na zali donc voilà. Merci vraiment, vous sentez que non, c'est Patrick Beckham dans l'œil du maître. Bien, dans l'œil du maître, Aoloba bien, Solola bien. Donc oui, il y a plaisir dans la répétition à moni pena les lions de l'œil du maître. Les lions de ma tête na maboko na moni baba koti pena sentir koti donc rien à dire quoi. Patrick Beckham. Ouais. C'est les moments. Ouais. Tout bête non quel c'est les moments, tu dis que ça na répétition mais c'est les moments. Ouais. Idée c'est les moments yo moto ba bina yo que non ça là eloko na mais aujourd'hui idée maman que non on a fait sentir mon ça c'est les moments. En fait naza artiste naza muto yo alinga sa mama ko kana batute moni ba bisinga ke sala projet na accepter projet na tala ki siko ba titre nini on la ko bimisa. J'ai beaucoup de chansons na ça EP nanga comme on a la chance il y en a 5 titres. Na préféré qui na bimisa na kombo wana c'est les mois pourquoi pour na c'est les moments et ça le rôle bandeli ya vie c'est les moments il y a la carrière dans ngai c'est les moments il y a vu la nova va pesa nga chance c'est les moments il va fanatique tu la bonne musique ba yo kangai na ndenge na wembela parce qu'on nzemba mobimba c'est les moments moni c'est les moments ya banda carrière c'est les moments ya banda mambutu donc voilà c'est les moments ouais toi na répétition to kata mke pour na yo donc to continuer kaka yo kanon calme donc voilà merci vraiment yo kango calmement Patrick Beckham yo moko vanda boye otala bandeko no obozala na bango ensemble lelo oyo bazali susute na Katia Villanova et puis na ba message na bango basali orchestre na ba message na bango ermusu baloba ke Patrick Beckham ba pesi chance oui bien sûr ba pesi chance mais il faut azala maele jamais y a cause à la prier na mutu face à la makambo na lolenge na moko yo motongo yo bato baza chance te nde basala bongo bato baza chance te nde basala bongo mutu pena o vivre na chance ayebi pena que chance c'est important so mutu aza boya mutu mo faut encourager yo ndeko na nga na opportunité ozwi saisir ngata na nenga boye en plus fa be ngata na téléphone na sola na yo soki komo le katina ba télé pona olopesa nga conseil je suis désolé en fait nga da concentré en fait relation ça bien relation ça bien auto ça qui bien tout ça pika bien ba auto ça qui tona sur la tête to sur la pika tête donc voilà nomination à l'œil du maître. Est-ce que bike pesi ba palpitation pesi ba makambe belé bat misusu bazana ba kombo pe ya mais par rapport à maître ngoli yango ba commission ya bat misusu ngana ebité ndeti na ebité ndeti de ono bina fili armi petit fali bonne chance na kombo wana ngana za l'œil du maître ngana za mona comme maître na za kombo na biso ya famille bonne chance na nenge ba ça bon ngana continuer toujours ça la boulot bien mais wana en fait et autres distraire ngai ngala concentrer au pesa la bonne musique comment c'est les moments wana qualité clip wana qualité message na kata nzembo et ko ka mamba et ko ka distraction en fait et c'est ngamna pona za mire na concentrer na concentrer na boulot donc voilà et là on a ligné la yonde pour linga vraiment pas trop de polémique qui m'a no polémique linga ngo vraiment en fait si ya ba musique ba polémique wana est trop local yango musique ba faible yango de tourner na mboka na biso ozomona ke otala bo mettre Gims na batali ni na featuring n'intel mo basali n'intel au mona maestro bo signer contrat na Sony Music asala mamba likolo biso yaro to bana baluka kaka bo non masolo wana etikala depuis ba koko na biso wera na JB le roi de la forêt na papa chéri nde basala mamba wana biso génération maestro yela biso de yake faut changer mentalité musicien faut avoir impolité musicien faut respecter ba boti na yo musicien faut avoir la biloko wana biso to wana ngo déjà en fait na ko linga te na kende kuna donc faut pas so mutaza poli a combien poli pona yo le belawoni pona ngai eza parmi ba signe ya mutako moko na suka oui po mutu soki alaki poli elo mutu omo signer bato ayebine ka pe makasi te akomo signer bato tant pona mo banganga mo mike amo signer bato pona mama ba osala donc voilà mais ngala mutu ba mama bongo te na lo mama mo fana lo batte ngana sala nga boulot donc voilà c'est le moment sur le terrain ouais ça va en tout cas nazana plaisir pe nazana nazozanga nini faut la pesa merci na maestro Fabrigas na ba fanatique tu à la bonne musique ba villageois na ba villageoise en tout cas na yeba kité que nzembo nanga bat ba yamba ngo boy ngana yamba na nzembo te ngana yamba ka ba vocal na Villanova en fait ba pesa nga carrière na ngana banda nazaki na en fait nazaki na mo ba ko banga dimi ayebaki te ke baro eno misa nzembo ekobeta 10 000 vues na journée moko 10 000 vues on peut na chaîne YouTube na nga moko efongami jeudi nzembo bi vendredi 10 000 je te jure likamba ba vie comme ils sont moi
Non, eza somo te. Nga kutu na muta côté kuna te. Na linga loba kaka en fait, et ça nga plaisir na moni siko ke 10 000 bato batali nga na journée moko. C'est que na considéré donc voilà. Voilà. Nga na R au fond na travailler na nous mama ba vie na mama ngati. Kitoko makasi outi obeta Amaryllis, obeti Amaryllis maintes fois belé. Ouais. Ndeti kaka ba frère na yo bandeko na yo misusu pe ba ozo chance wana te ya obeta place wana ke balobi ke non ba kangeli biso porte bazo sala biso ba 12 na yo. Amaryllis eza ngate, Amaryllis eza bato. Eza ni ya maestro, Amaryllis eza salle ya bato. Non même pas. Ngam ko na signer mama obeta na Amaryllis pour travailler bango kutu même pas. Na sinala ba 2 jours, ba na ka moni ba banderole, na bité na ko sa boté fona sinala boss pour eza manque de respect. Prêtre, pardon, non répéter dans ma liste, parce qu'on a répété. Est-ce solo? Ah, c'est une bonne chose. Qui ne répéter, bah bonne chance. Na kamo kutu prêtre dans les gars pas que maramunae, bah côté lingay. Tout que les gars qui bien. Bandeko ba me gars solo bien, bah ça va contrat na bango bien, bah beta na bango mari, c'est en salle. Bah beta na bango. Mais par rapport à Patrick Beckham, na ninga batu nyonso sans ranking, sans likambuna batu. Nga ngiri mute, nga problème mute donc ngai. Bato to sola bien, to sola bien. Auto sola bien, to sola peka bien. Sauf car ande bango de bango kota na ba polémique inutile donc. Kasi yo zumi yo komi el di maître yo ne li komi likam. Mais ngai te. Papa boti bana na ye. Abi ke yo lady maître, so ngana sala nini? Ba fanatique ya bonne musique ba abi ke yo faut za lady maître. Ngai na sala ndeti nini? Mabe na nga place on eza wapi? Na sala ndeti nini? Na koma nani kasi? Na pesa kombo nani? Nani? Lady Goga kasi. On appelle ça Lady de nani sus. Lady papa chéri, non? Lady maître maestro Fabregas. Donc voilà. Bato o botala yo ndenge to s'attendre que non lobby ba featuring pe ko ya ba s'attendre pe na eloko mo abongo ke ba featuring ozala pe na mo belé mais ozana ka na kati ya Villanova. Non ba attendre la bonne musique. On peut ça bango la bonne musique, on peut ça bango vraiment musique à bien. Non ça les forner la musique c'est les moments où il y a souci mes à l'école en fait dans sa carrière. Non ça les forner pour mettre bango musique à bien la carrière na ngai. Lelo ba papa wemba bazara susté ba kin kester emene ya bazara susté. Tout ça na ba maestro, na ba leader mususu moni. Biso pe photos à la wana pour na combler ba vide pe na génération na biso. Tout ça musala bien pour na mboka et aux ala vraiment bien. Terme hypocrisie le bela. Ils ont commencé comment même pesa la bon donc et le bela ngai kaka. Ba musu pe mo na ko ba pe bongo yitam su ye mo nem tata bongo. Voilà. Merci, c'était la Patrick Beckham. On a caméléon, tu as changé la couleur. Merci, c'était la Patrick Beckham. Donc, Monique, non, à l'obi bien, à solo li bien. Voilà, ton solo li na yeto yeko zo une répétition pour ton solo là. Tu betaka ma solo moi moukié, mais boyo ki nenga lobby. À la prochaine, tu ko zo attend ya ko solo la bien. Patrick Beckham, moi dédicace et sur 2 personnes, 3 personnes bota là. Ouais, na pesi ba fanatique toi la bonne musique. Ba merci nenge ba continuer ko soutenir ngai. Ba continuer ko yoka nzembo eza na YouTube na ngai ba betka Patrick Beckham ba ozwango ba komelanga na officiel na ngai pe ba aimer ba page ba tala ma news na ngai kuna na Instagram na ngai Patrick Beckham artiste ba ozwanga et donc voilà sali na Christian de Cornes ba bonne année na ngai na Marcelo Cavanda bon séjour au pays na maestro Fabregas Métis Noir père double papa na Jezina Brian Kobali Ateri Alino na pesi mbote donc héritier Minimbu donc bah Jiken tout na pesi bango bambote donc voilà Axel Toya Francis Mavimpi donc Beckham yo artiste na bino merci na yo pe donc voilà merci vraiment OK merci on est ensemble Patrick Beckham donc merci na batunyo so merci na cause na micro ouais. Merci na yo penda merci na batunyo so batalaki biso vraiment merci na ba onyo so balandaka exemple TV c'était là Orly Kanza avec Adji na Bilili donc merci na Musala merci maraminyo so yeke kitoko donc continuez de vous abonner et ça la biso bien. Donc quant à moi je vous retrouve vraiment à la prochaine. Naebi ke boze anabwa kabino boze belé. Toze andebo solo là, poto solo là sous bien. Merci vraiment et ça la biso bien. À la prochaine check, c'est pas pareil. Bote oeza Brand Cosmetic UK, oeza produit en toto elong la kabatash. So pilingi koza na tema ko ya bien ya propre. Oeza produit na ya kosela. Oyo eza pona maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oyo huile ekendaka na produit en toto donc so ko za intéressé ko tindela biso message na WhatsApp
Voilà, bonjour, bonsoir. Batunio sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona koede, pona kosunga, bato nyonso baza na ba problème. Bao nyonso baza na ba problème, ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia, bazanga ya komela. Nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kobanda kozwa to banda kokabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to banda kokabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo Nzambe bon mengona oyo zora to moi muke oyo zora kabola ngo na bango alors to bando ke komemela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro la biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas la biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso oh Barizi Baza TV. Bon ça la RRT. Barizi Baza TV, Bébé TV, Barizi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la katia Barizi Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barizi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Belleville TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barizi Baza TV. Ya Sika Eye. Barizi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barizi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime.
abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Monchoa Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien par un téléphone. Maman Sévérine Monchoa Sevastro, assisi ma solo wara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka. Maman na biloka passe avant mo ngebibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo. Maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka. Numéro eza moko. Au Pessi Kuna Bengi 00240 3 code Mboka RDC 89 031 62 86 Batine Lumbo. Et ça la TP commis. Taranga qui s'enjoue kaka ngandimi pour la sina swaki. Non la sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso, ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.